D'abord, nous devons comprendre que c'est quelqu'un Oyo, Azara qui est déjà un magicien. Banalem Baba est bien à combo, il y a Castor. Mais il a caché quand même cette identité de magicien. Et puis, conversion et ça de temps en temps. À l'amour qui n'attend, on a bini fali, l'obi n'a pas moko, a commis apôtre, a commis disciple, c'est-à-dire, on ne sait même pas abîmer les wapi, à outer les wapi. Or, ce hôpital de la bien origine, na Michel Zosala, et sa divinité. Donc, c'est vraiment quelqu'un à se mettre pour dépeupler le camp de Dieu, parce que Michel Zosala est en côté. Ce qui m'entoure, nous sommes c'est-à-dire qu'on considère que j'ai commis des péchés et qu'il se met encore à l'esprit, qu'à la même minute qu'il a pensé que j'ai commis des péchés, à la même minute là, le sang de Jésus-Christ, j'ai fait le coup et le sang m'a lavé et m'a sanctifié. Mais moi, Tchatouma, à la minute où j'ai dansé, à la minute où j'étais dans mon état là, j'étais dans l'état de glorifier le Seigneur. Moi, je demande au peuple de Dieu d'ici quand nous sommes aux alliés, sur le salut prière à ta une minute, il y a souka, parce que c'est quelqu'un qui spirituellement il est malade, a une nécessité pour la vie bien spirituellement pour permettre à s'en sortir dans le milieu de la magie aux autres. On peut dire, voilà, Bishop Tchatumba a dansé, il a fait un scandale à l'église, alors qu'il y a des gens qui font de scandale et de scandale, plus que même la danse. Parce que tu me prouveras nulle part dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, là où on interdit la danse. Parce que tu me prouveras nulle part dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, là où on interdit la danse. Mon frère, le verset, je vais expliquer. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Parce que tu me prouveras nulle part dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, là où on interdit la danse. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. nakomisi kutu nzambe ke nzamba sepeli ke j'étais en akorba ndeko na ngai bobeta na bino libaku pour rien ngai ndeko na bino mwana na bino musali na bino nazaki en accord mon âme, mon esprit, mon corps. Et puis le Dieu a attesté à mon esprit. Moi je demande au peuple de Dieu d'ici quand nous sommes aux alliés, sur le salut prière à ta une minute il y a souka bochacha tout monde beaucoup ensemble parce que c'est quelqu'un qui spirituellement il est malade, a une nécessité pour na batuba la vie na bien spirituellement pour permettre à s'en sortir na milieu de la magie aux autres. On sentir attendre ton ayo, on sentir le côté et qu'on y ganate. On comprend. Tant que tu comme une génération, une deuxième génération église. Bana bato malade, tant que passer bandi aux oppositions, bana bangomoko, bandi ko travailler à français, bandi ko ça la propre, bandi ko ça la maquillage, bandi ko ça la voyage, bandi ko ça la église, ba passer bandi ko ça la limite. To mais ça qui va passer la dingo à et puis de donner essaie un peu mon frère, mon petit frère, de respecter les mamans. Parce que quand tu dis les choses, Bassi, Basaka na église, Basaka la pasteur, mais toi tu crois que Bassi liboso na Basa banane. Donc baotika banda kuna bango, bakoya naka parce que babi mana ba pasteur. Donc aux hommes que quelque part message là. Elema bonela Yesu azana bomoi Okolonga ndenge ninyo Itumeza makasete Okolonga ndenge ninyo Elema bonela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama na lobe Mama ye Telema bondela Tolo nase Utupe na moi Olemba te mama Telema bondela Isika nyonso zalie Otika meche. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Maman Anne Kalambay, Maman Tolo nase Bobi que Maman Tolo nase Tangaraka Sepelisa Kamitema émission na bino Bobi que toza bien à www.tolo
Tolonase TV. Nous ici à Tolonase, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Donc Masola ici, car Masola malamo, Masola ici là que foi moto et tout moi malisu Masola ici là que moto alemba qui azo sous makasi, Masola ici là que moto oyo amona qui a commis la souka à comprendre que Yesu Masi ayaka na retardé, ayaka na avance te wana tout le qui na régie tout est que na moi oyo tout est na Tolonase 3 jours il y a jeûne et prière pour dire que na Tolonase. Après un mois, tu vas repoussana, nasi na makola yoshu la machine, le dieu de Kalambai, le dieu de Kalambai, le dieu de Nima, Nzamba Kilo, Aza na Bomo. Depuis le 11, le 12, le 13, il y a mois mais pour le mois de janvier, tu peux pousser le 12, le 13, le 14 mois de janvier, maman, papa. Maman, papa ici Kozali, ce que mon affiche liboso à l'écran même na Facebook, même na WhatsApp, même na imo comme Nzambe à sala biso ngolu ya ko passer message pour na peuple na Dieu bazala arrêter kola la nanda côté mama yaka to sangana oko sepela. Bon na présenté l'album Oza album Akula ya maman na biso Nenette tout avant di bongo na mboka ya Londres banzembo kitoko eza ko édifier banzembo kitoko eza ko la musapenda bana na Nzambe soki oza na besoin Akula o koyeba kosomba album ya maman Nenette to poussani toza na maman na biso Émérance évangéliste Émérance Mayala banzembo kitoko bonime eza comme banzembo komboni na benga Yesu Masia tanga bimela ki bonime a se présenter ki na komboni yo moko yebi okutana ki na prison okutana ki na nzela okutana ki na wapi na retraite okutana ki na bien na maladie na hôpital esika nini yo okutana ki na Nzambe. Ça c'est maman Émérance Mayala album komboni na benga yo Yesu Masia et to ko ba suko le na papa na biso Norbert Petit album kitoko zana Nzambe bilaka Nzambe bien aimé pour la terre Nzambe soka lobi likambo na yo bien aimé akokisa kango kolo Yesu apambola bino wana na sengi vraiment na régie na papa Eli ya Nzambe soka ko tshela biso image ya Tolonase e utoleka et puis tokutani na simato ba kolamba invité na biso que le Seigneur vous bénisse. Problème et c'est traumatisé yo mutu ozoye batekola osoka ngolanga de Dieu te zoni na régie de moni ndenge to na se ka kitoko Yesu Masia azan Nzambe mini bavandi ba otu na eske na to na sango to ko kende eloko malamu ko ko bimana to na setika na biso bien aimé Philippe avait écouté Nathanaël, a dit Nathanaël a dit tomoni le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, oh le Bassako, Balobola, oh Moïse,
alobela Nathanaël azongaki alobi est-ce que loko malamu koko bima na Nazareth dans le Nazareth. Donc awa na tout le nase ni nous rachetons le temps que le maman na yebié à maman to na c'est autre là azala qui azonga qui mais ici c'est la grâce de Dieu. Donc to yambeli bino mosali na Nzambe oya ko se présenter yemoko aye kaka po na peuple de Dieu ba ba kozwa kinya na kati ya mitema yemi tozona ndabiso koza pete benga Sonnez téléphone benga le baite Jésus-Christ revient bientôt. Shalom papa Freddy. Shalom maman Anna. Kole soit pambolo papa de ce pays kolambaye to bengisa que vraiment na to na se respecter invitation na biso Nzambe ya pambola est-ce que se présenter et pas ba na Nzambe ba nani ozali au sambela kawapi au vanda kawapi aux anani aux mariés Tony. Kombo na ngai papa Freddy naza mwana Nzambe parce que toza na moment où ya ko restaurer ba valeur spirituelle aux qui renversé naza na ville ya 3 je suis marié et père de 5 enfants. Aza marié père de 5 enfants papa to pandeli Nzambe ko wandawo ce qui peut être na tango tozo solo Yesu Masia azakati na biso azo yoka biso eloko nini ko yebisa bana Nzambe o baza vraiment ba fidèle na tolo na si eloko nini ko pesa bango sa bango siko eloko kana ko yebisa bango la Bible dit une femme sage bâtit sa maison tolo na se eza vision oyo Nzambe apesaki epai ya mama na biso. Sauf que le fait que Aza Motomouindou par rapport à la conception d'Abisso, voilà pourquoi nous avons la valeur dans notre. Mais ceux qui, maman moko autaki Australie, autaki Canada ya mundele, ndé donc tout le monde maman est belé, banga comprendre que Nzambe atindi mutu. Mais le roi dans la mission, il y a qu'à restaurer la valeur spirituelle où ils allaient qui renverser. Avec le temps, pour comprendre l'importance il y a tout que moi si il faut aller là, moi si il faut aller que l'on ensemble. Aujourd'hui, nous devons comprendre que basi baza bato yo bazo détenir ba mission ya minene Nzambe à réaliser dans mon kili, à passer toujours par basi. Donc avec le temps, to kosola makambwana ko ba mission ni basi ba pesa ki basi, ba mission ande yango so boye na to na se, beaucoup découvrir ba réalité wana ba valeur wana ba réalité wana je sais que moi si fa ba ko luka Nzambe chaque fois bo découvrir parce que Nzambe ça tient déjà mon sal na ye na mboko tozali pour na ko restaurer les sous ba valeur spirituelle qui renversé azom si déjà sous mission pas ya maman Anne pour na ko établir sous mission wana. Amen. Papa na yoki le bilo ko moko moko na lo na mingi restaurer. Est-ce que vous pouvez expliquer puis nous limbo la bana Nzambe o ba olanda biso c'est quoi la restauration? Maman Anna lelo tomoni évangile ekoti tellement désordre o sali que batu ebele bazui dégoût yako yana église to yako luka Nzambe. Restauration ezali eloko oyo tozo bandela o ezala ki déjà détruit. C'est-à-dire ndako oyo basala ki yango liboso. Mais façon batonga ki yango et que soit choc et que soit accident ou inondation et bébé sindakouana. Alors tant que tu as que ça la restauration, c'est-à-dire tozo bandela depuis fondement ndakouana kolongo la bilo konyo sur la kala comme ça tout construit ndako mususu. Voilà pourquoi les valeurs spirituelles aux qui renversées, aux qui détruits, aux qui pas bien établi na bateau ba recevoir qui parole li bosso na biso alors yango to esko na mission il y a qu'on restaurer ce que la valeur wana parce que nous sommes vers le temps de la fin. Nous sommes vers le temps de la fin. Papa, restauration de la libération qui est le col et bébé et le comoro de barbe que ça n'a bien juste choc et c'est ngeli ba restaurer en haut. Ce que moto oyo akoki ko restaurer bomo ya moto pas même ba bien canal oyo pa Nzambe akoki ko leka kati na yepo akoka ko mema lisungi pa moto ba qualité nini esengeli mosala ya Nzambe oyo akoki ko restaurer vie ya moto na nguya molimo mosanto akoki ko zala nango est-ce ko pesa peut-être 3-4 valeurs moko boy maman na apa moto a passé par la restauration. Tous dans la Bible, ils ont parlé biso, ils ont ba étape. Parce que Nzambe azwaka mutu,
a formé et puis a tindi mission. Tout comme on a que Mouto ayaki na restauration Jésus-Christ. Tout comme on a sous même l'Ancien Testament, tout comme on a Élie ayaki na restauration. Mais Azam Mouto yo avant restauration a utaki kaka na tisbit. C'est-à-dire émission yo ça un peu makasi na bateau yo ba comprendre te, mais nzamba ko ça de façon que na banda ko bo comprendre. To so bo monde bo comprendre lo mo te bo benga to expliquer bino. Mutu sokna no auti na tisbit te parce que ba bi aya Eli le tisbit. Tata na ba ki était, maman na ba ki était, ba bi ka za Eli le tisbit. Donc mutu yo ayaki na restauration. Or tisbit ezali le rôle à lieu de fontaine. Place oyo maye bimaka mutu ana uta kuna, c'est-à-dire maye tozoma aujourd'hui ezali la parole. Mutu il faut aumela nanu na kati ya parole pour azwa mission ya okendeko salela nzambe. So mutu aumeli dans la parole te mission okendeko sala arozala toujours na ba déséquilibre belé. Alors na Europe ça pona écarter na batan belé, na Europe sa dernière étape. Oyo mutu pasa la nzambe, il faut passer par la veuve de Sarepta. Parce que veuve de Sarepta azalaki mwasi oyo akufaki mobali. Mais eza place ya suka oyo nzamba yebisaki Eli aleka na kati ya ndaku na ye. C'est-à-dire na kati ya ndaku ya Sarepta, c'est là où nzamba lingaki a cassé to mutu na kati ya biloko ekomema obstacle. Pour lelo yo musana nzambe oyo ekoti lelo désordre, obstacle nango ya makasi to eloko ememi désordre ezaka eloko moko. Mais eloko wana Eli alongaki yango. To moni bien la Bible, Eli avana na kati ya ndaku ya mwasi akufela mobali, donc veuve. Mais la Bible ne dit que pas que Eli a touché. Parce que azalaki déjà unique moko o nzambe a kastraki. C'est-à-dire, tant que mon castration y a bien, à table présenter les veuves de Sarepta à retoucher été. Mais l'élo évangile côté désordre, maladie et outil kakamoko. Au cours de l'émission, nous allons évoluer. Toyeba maladie wana et outil wapi. Parce que ce qui toyebi au commencement et banda kindengelinte, nouvelle génération on zambazo suscité pour restaurer ba valeur spirituelle, ba ko comprendre te ba ko tomber na ba même erreur. Ya bato ba sali ba 30 ans de ministère, bato ba sali ba 40 ans. Or se vanter nango, or ba tomber kaka na malade moko. Nous ne voulons plus tomber na ba erreur na bango. Voilà pourquoi nous devons restaurer les valeurs spirituelles aux élèves qui renversent. Alléluia. Ah, papa, nous sommes connus, hein. Que Dieu te bénisse. Mais papa, sur total, tu as vraiment na maman likambono biso, aux qui pena droit aux réponses. Parce que Nathan au toza ba nanza mimité mes bébés comme tu mon copain papa moté ma vraiment et bébé qui tozo landela papa na biso papa Chatumba. Charismatique. Alobi ke bana na nzambe bazaba umbu ya ba pasteur, bazaba esclave ya pasteur. Côté on a papa yoko loba nini. Bon, et local bosso na koloba na landié na moi ba émission belé. Première erreur na ye azo se vanter to azo se glorifier mingi na 30 ans de ministère. Nga déjà na robenga ye aza petit frère nanga spirituel parce que moi j'ai 33 ans de ministère. Moi j'ai commencé depuis le temps à Edi Nabala Nazalaki. Na sali ba formation ya Kimbangiste, j'étais là. Na vision ya combat spirituel, j'étais là. Donc à l'âge de 8 ans, j'étais déjà dirigeant dans Zaïmalam. Donc moi j'ai 33 ans. Donc ça sert à rien à matana télé, à matana ba chaîne, à se vanter pour na 30 ans na ye. Là c'est un parce que moi je suis son grand frère, nazo expliquer makambo a yebité. De deux. Mission oyo bango bazanango eza vision te. Eza idée bazui. Parce que ce que vous avez qui vision et quoi que nous sens il y a que dépeupler quand de Dieu était. Alors les premières années que bana l'ensemble bisika bazali bakochaye vraiment kamingité parce que oh yazo sala eza mission divinité. D'abord nous devons comprendre c'est quelqu'un oyo azala qui déjà un magicien. Bana lemba ba bien na combo ya Castor, mais il a caché quand même cette identité de magicien et puis conversion na eza de temps en temps à la mouki na tongo yewana bini fali lobi na ngomba la moko a commis apôtre a commis disciple, c'est-à-dire on ne sait même pas abimeli wapi a uteli wapi. Or ce topito landela bien origine na mission zo sala eza divinité. Donc c'est vraiment quelqu'un oyo à se mettre pour na ko dépeupler camp de Dieu parce que mission za yangote. Yangwana toye tolobela et puis toye bisaye frère objectif ezali to dépeupler quand ya diable to yana bato pa ya nzambe mais objectif ezate que to longola bato baza pa ya nzambe to vanisa bango na bandako parce que so ba vai na bandako yo okolanda bango te pona ko fortifier bango to pona ko aider bango na ba problème baza nango.
mais là le but parce qu'il a comme fatigué, alors qu'il a comme fatigué le bosso y na ba pasteur babande ko sala n'importe quoi babande ko bimana basi ya batu y a moni qui a ni ko kufa na lisumu te ya wasi abini a sopi motuma na ye mponzamba limbisa ye azo senga siko message na ye azo senga na bande ko o bazo continuer ko sala makambo bango si tu regardes bien avant le message moi azo pesa ne kiri moko boyo ye moko aza conscient peut-être na yango alobi ke ya c'est na biloko wana alingi a se retirer alinga suko la relation na yena nzambe papa yo koto no rolo bandeni. Bon, d'abord na koloba c'est vraiment quelqu'un oyo aza na connaissance ya Bible mingité parce que nzambe a ko établir yo prophète mais pas prophète des nations. Au ko za la prophète des prophètes. To moni exemple net ya Nathan. Nathan azalaki prophète. Mais tout ce monde à côté Nathan a tellement na public qui ne koloba. Par contre, mission na ezalaki ya ko surveiller to ya ko ta la vie ya ba prophète so. Tant David a sa le règle. Nathan le ka ki na ba chaîne te pas que ne koloba non, ba roi no so bezo sa ba règle non. Ba Bible dit Nathan ke ko kuta na David. Donc moi je dirais que Tchatumba fait un effort. Bato yo yebi o botambola ki na bango na ligne wana zala vraiment garçon kende ko luka bango ole ke o banda ko tanga kombo ya ba pasteur nyonso parce que mission na yo ezo édifier te. Alors tant que mission est édifier c'est que tu fais la mission du diable. Donc luko sala eloko oyo eko édifier peuple de Dieu. Les informations que tu donnes ce que ça bien eza na batu oyo yo yebi bosaki na makambo wana. Donc tu arrêtes un peu ko généraliser ba pasteur nyonso parce que to comme dit na moment oyo depuis kala batu ba bandi ko lemba ko sambela. Alors nous cherchons, nous faisons les efforts. Bato ba vai na ndako ba ya ba zongela nzambe mais toi tu te mets encore ya ko sala ba effort ya ko bimisa makambo oyo eko zonisa bato wana. Donc moi je préfère que on comprenne la mission que tu fais et ça vraiment mission divinité. Mais baron ba le but laisser aller mon peuple. Bon, laisser aller mon peuple, et ça vision que je connais, un frère, et ça même pas vision, excusez-moi le terme, et ça idée que je connais, frère Nanga Moko, Azalaki Nango, avant idée wana, c'est quelque chose qu'on discutait pas ensemble sur idée wana. Tu sais, Nzamba Kope Sayo, idée, il y a Rotonganda pour Bandal, mais ça vision. C'est-à-dire, le fait que l'idée n'a pas et ça n'a pas vision, donc c'est quelque chose où on peut toucher l'évangile. Parce que le danger, c'est ce que les gens ont battu. Pour ceux qui ont vision, nous avons bateau capable de la vision. Mais le roi a idée à Moutou. Et que Azu déjà Moutou, c'est-à-dire rejeter, mais à se rattraper directement pour à se positionner. Parce que tout l'objectif, il ne veut pas disparaître sur les scènes de l'évangile. Voilà pourquoi Azo ça la voix et moyens. Comme Aza déjà la sémence naïe, il y a magie depuis là, je crois que vous tous, il y a des images qui prouvent qu'il était un magicien. Oh, il identité dans le monde, tout le monde dans sa cérémonie, il faisait ça très bien parce que Eza place à Outaki. Tout le monde dans sa incantation, à l'ongoli to le polele, Azo sala, Azo sakana, kocha kabila na moulangu. Pourquoi il y a une maîtrise? Parce que Aouti kuna. Voilà pourquoi toujours il y a une valeur spirituelle, il fallait la restaurer parce que nous avons connu des serviteurs au Baouti na magie toyebi batu bakosaka ki bango toyebi bango te directement mboko pe basela ki banzambe na musala toyebi bango te ba apparaître ka directement na poto bishop archibishop ba kombo belé donc danger déjà ekotaki mais est-il que nzamba zaki encore na ba réserve oya bombaki de la fin, il fallait babima. Voilà pourquoi nous sommes là pour restaurer la valeur spirituelle aux Zara qui renversé na baturo la Tchatumba na groupe na ye o yazotan la wana. Donc il a son groupe au yazotan la niveau ya ba communauté na biso. Et par la chinois, ba zape na batuna bango kata na forme roi ba Tchatumba ba détruire ba valeur spirituelle. Et par la australien ba coréen donc chaque continent et ça na batuna bango ba détruire. Il le quoi ebi batuana, moi je préfère asa le rôle à Nathan. Akende koluka parce que Bible Nathan ke koluka David donc Tchatumba kende koluka bato yozo bomba la mitema nwana o yebo saiki na bango longo bino bataba 30 ans bino bataba 60 ans d'évangile kende koluka bango expliquer bango baya to babongwana do yebsa bango kanda nzambe erokita likona bango mais arrêtez kotanga bakombo ya ba pasteur belé nyo surtout parce que ceux qui osa reconnaissante envers ba pasteur même dans l'évangile sur le salaire qui a 3 mois c'est un pasteur qui a été akio et puis de dans
essaie un peu mon frère, mon petit frère, de respecter les mamans. Parce que quand tu dis les choses, Bassi, Basaka na église, Basalaka Basa la pasteur, mais toi tu crois que Bassi liboso na Basa banane. Donc baotika banda kuna bango, bakoya naka parce que babi mana ba pasteur. Donc aux hommes que quelque part message na yo, ils ont même pas basé na Bible, c'est-à-dire tu cherches des choses pour se positionner dans l'évangile. Conseil na repé ça yo, Luka et Nzambe. Parce que Bible obi tant ou menacé à désobéir qui devant parole de Dieu, Nzamba permettait qui menacé à qu'il na prison. Donc il y a des gens on a déjà prisonnier, il y a des contrats magie au salaki na yo, on a déjà prisonnier, il y a impudicité au salaki na yo, on a déjà prisonnier, il y a makambo yo moko yebi on s'est retrouvé spirituellement on a prisonnier. Alors zongande kolele Nzambe, kobima na ba chaîne, koloba makambo ba pasteur et ko racheter vie na yo liboso na Nzambe te, répands-toi, Jésus revient bientôt. Et puis pardon à yo, ko kantate so 5 ans pardon ba mon Nzamba robo ya yo. Toi vraiment il faut passer na ba étape. Donc faut passer l'étape il y a repentance. Aussi si repentance, aucune étape il y a qu'on implorer. C'est-à-dire il faut vraiment passer ba étape pour wana pour asika sur lobby masumu na Nzamba limsanga esili. Dieu peut dire non, mais il faut passer le rôle ba menacer, c'est-à-dire au comme niveau ya ko implorer miséricorde Nzambe na makambo sali. Pour bateau nyonso yo détruit aucun roluka bango te. Laissez les pasteurs basa nisa na bango ba ke roluka bateau nyonso ba buri na batu na yo na ba groupe na bino ya bata ba 30 ans wana. Donc voilà l'autre ngato ba wana. Mais papa, est-ce que vous m'abusez le besoin danger un peu pour le dire bah oui bah comme dit na vanda première fois na yo que passer people avec magicien il ba secret na oké kundela ngapi. Mais vous savez, Tolobi que Nzambe a encore na ba réserve. Bato bandai ko mona bino bata ba 30 ans, ba 33 ans, ba 50 ans de ministère ndeni bo bandai ko beta match sur le terrain. Dieu encore a fait des réserves. C'est-à-dire nous avons observé longtemps. Ndenge ni bo bandaki même ba erreur na bino to yebi ngo bo sala ngonon. Alors nous dans notre époque, tant que restaurer ba valeur wana, alors to commettre des erreurs na bino te. Alors c'est quelqu'un qu'on a essayé un peu de faire l'investigation pour hasard extraterrestre. Asa muta vivre na mabele batu ba yebi ce boké na lemba bo tuna ba yebi azaki un ancien magicien mais lelo a bomba témoignage wana donc passe à la télé yebi sa biso ozwaki magie wapi na kata magie déjà misa na moto mona kango ndenge obandai ko leka ko sa ba cérémonie ya tolo poele mulangi mais tant na yo ya délivrance vous savez azo ignorer même délivrance libala liboso ekufuyo oyebi ndenge ekufakite libala mibale oyebi ndenge ya bima na base bela ko kontika api na bani beli aza marié 3 fois. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est malade spirituel. Moi je demande au peuple de Dieu bisikane so bozali soko sali prière ata 1 minute ya soka bo tchatcha to mala boko na Nzambe parce que c'est quelqu'un qui spirituellement il est malade a zone nécessité pena bato balandela ye vie na ye bien spirituellement pour permettre à s'en sortir na milimo ya magie aux otungisa ye. Papa na milimo magie aux otungisa ye pona yo tout ce qui est papa Tchatumba charismatique azo sala donc pona yo zabna ke milimo wana. Maman, nous avons un seul objectif. Il y a qu'à dépeupler le camp du diable. Il y a qu'à ramener bateau et pas il y a Christ. Oh, ils allaient mission Yesu Masi ya tikela kibiso. Na tikali komo na disciple mon côté à ça la mission ya Tchatumba. Nzamba sans nzamba désordre te pour abanda ko crier que nzamba le non. Papa na kati il y a le bien commis serpent de Moïse. Maman, c'est normal. Akoma serpent de Moïse, akotikala kaka serpent de Moïse. Mais biso dans la génération ba serpent de Moïse te, dans la génération ya bana na Nzambe, même pas les serviteurs, les bishops là ba titre belete. Biso dans la génération ya bana na Nzambe. Pourquoi toza bana na Nzambe? Parce que un serviteur azala ba secret attachement milité na maître na ye. Mais tandis que les enfants, ils ont plus de secrets, il y a papa na bango. Donc les serviteurs ne dorment pas dans la maison du patron, mais les enfants de Dieu dorment dans la maison de son père. Donc, bis dans la génération de serviteurs, au moins on attend que tu restaurer, tu as un bishop, tu as un archbishop, tu as un général, parce que la bishop, la archbishop, tu as mis biso na ba erreur wana tilelo ezabango. Ba bishop ba archbishop ba karani misusu na lobi ba tu ba meni biso na erreur
bien aimé dans le Seigneur nazo kana mai nazo kitana miso papa Freddy na moni na to na se toza vraiment na ba série ebele to ko le canal po na moni za vraiment na makambo ebele oya ko yebisa peuple ya Nzambe po te baza la vraiment béni sika bazali siko ba émission belé papa na biso tia tumbaza ko sala papa ko yebisa ba na Nzambe nini o baza décourager na ba message na yi. Bon, et là, quand on sait dans la bas la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Bato nyonso chatumba zo pesa ba conseil wana ke bana basi oyo bazo ya église so mobali na ya église te esengeli ko yebisa mobali na yo mwasi na yo akende église te parce que mwasi na yo akokoma mwasi ya pasteur eza vie na bino. Donc lui il a la mission du diable pour la décourager bino. Moi si sur la église, mon ban la église té. Église, les hommes de Dieu sont là, ba ko laksa moi suana, ndengeni na ko lukanzambe, ti mon ban na ye a ko rejoindre. Mais quand il dit déjà que non, moi si sur la église et que mon ban na zo yate, que ba moi suana ko koma moi si a pasteur, regarde quand même yo moko mission za ko sala. Donc moi on sait na na ban nzambe bisika dozali, bo landa ye mingité parce que aza déjà monté sur total na kati ya Jérémie chapitre 20 verset 23 Jérémie chapitre 23 verset 20 à 23 to komona déjà même kanda nzambe ngoro kitalo ya batwana d'abord un bible lobi baza bato ba prophète nzambe chaki bangote bazo parler na pa ya nzambe pa tindi bangote bon déjà muto nzambe tindi ete comment bino bo vana ndako bokende ko yoka ye donc bo rejoindre ba guna bino ba volonté na bino ya ko ya liboso na nzambe parce que place vandi na ndako okoza la surpris nandenge foi na yo ko kitapo o remonter te en église tant tozoya tozo kuta basai na nzambe donner toujours confiance na basai na nzambe parce que même tout le monde dans la Bible tant Jésus a quelque guérir tant Jésus a quelque guérir moi musala ya mokonja ba soda c'est-à-dire Jésus avant kota akota ki yemote abengi ba disciple ba ya na kati donc pour la laksa ke ngana ko zalate bato ba ndosa misala yo eza bango mais yo siko solo ba kino valeur ya batwana eza soute mon cher parce que même à la télé lukambo lamo basa nzamba bazana no parce que mission ba bazana no eza be mission na yo okoyi ko multiplier ndo bobi ke bozana 850 thèmes ya kosala bokolongola bonzambe na kati ya mutute bino pe batu boko sanctifier basa nzambe te bakolola pe mawana bango liboso na bino te même s'ils sont des pécheurs mais bango moko na nzambe nde nzamba ko toucher bango po baye bandenge nini ya ko bongisa lisusu ba valeur e bebi donc bon multiplier des missions beaucoup le rappel mon na nzambe moko to on après mission na bino a démissionné donc bana nzambe bo tala vraiment bio ramité parce que ça ba stratégie ya diable o ya tient na dernier temps pour la ko déstabiliser pour la ko lembisa ko ndima bino vous imaginez tout ça genre ba mboka o to za charger na misala to za ba stress ebele mais dimanche pe on va na auto samedi journée dans la semaine aucune église te au moins que kaka yo nous to perdre les derniers jours ba ko sanctionner to o ko rata bo ko nzambe non parce que tu tumba lobaki yonde par rapport à la parole on se comporta qui ndengeni yonde par rapport à la parole on se comporta qui ndengeni la Bible dit le salut est individuel bien aimé tant les autres la Bible comme sous na YouTube na ebité so na réseaux sociaux je peux dire bien aimé mukaka o ya malamu ko édifier yo papa j'ai regardé il y a des hommes de Dieu au bazo là maintenant tu vas yambaki papa tia tu mwana mboko bazo regretter cela ba comportement na ye ba lobi ke bango tu ba yambaki na mboko tanga yaki ayaki na maboko na bango so ba ndimaki ye asala peut-être misala tam sou na l'église na bango lobi pe ba mona kita musu quelque chose ezaki katina o bazo se retrouver te lelo katina bon moni quelque part bazo retrouver moté lelo katina bon et l'européen la rosenga mingi vous savez na niveau ya diaspora européen il y a un peu un système bien là-bas, c'est-à-dire association à la pasteur, mais c'est un groupe de chefs coutumiers. Vous savez, un chef coutumier sera là à Amine, à Outi village, il va lui donner toujours des avantages. Parce que ce qui va dans un discernement que ce monsieur il est déjà fort. Mais le fait que le pasteur, la plupart des chef coutumier, voilà pourquoi il faut discerner monsieur Azon le Camille, la mission, parfois j'ai honte de citer les noms. Parce qu'il faut vraiment un discernement militaire.
yango le moni tant ba yambiye ba pesier ba avantage ba ko pesa ye mais aujourd'hui ba on bazo vivre réalité au bazanango alors tant ba valeur renverser spirituellement au to restaurant en tout cas et ko ça sous ndete que mutayende non il faut que l'esprit te convainc ya ko pesa moto place na chair mais ça c'est parce que botanga ni na Lubumbashi botanga ni na Chikapa bolukaka ne ba diamant soka ye mbala moko bo libérer cher donc voilà pourquoi on a le ba regretter ba valeur on est qui renverser Nzamba sali grâce, nous sommes encore 7000. Donc, nous sommes encore 7000 de réserves. Autres à la mission, il y a qu'à restaurer, la valeur renversée au Nyon et ça, nous avons temple. Alléluia. Il y a qu'à restaurer la valeur Nyon et salami, la erreur Nyon et salami na temple, papa. Mais si on a un groupe pastoral, mais comment pastoral? Parce que tu n'as beaucoup de pastoral, mais la monnaie pastorale est limité, mais il y a une relation pastorale, il est limité pour défendre vraiment Jésus-Christ, papa. Place ni soit na katina place ni soit na katina. Bon, problème est déjà sur tali problème il y a pastoral. L'oral bosso faut comprendre Nzambe de la pastorale Nzambe a bien rabatu en groupe T. Moi je dirais que la pastorale il y a ba chef coutumier parce que déjà na kati ya village principe moko ezalaka makambo mususu tobimisa kangote. Voilà pourquoi les responsables, responsables, il y a pastoral, il y a ceux qui na Tanzanie, ceux qui na Poto Mobimba, il est au courant, il y a beaucoup de dossiers, mais incapable d'agir. Voilà pourquoi la bêtise ils ont continué. Là c'est un, de deux. Et ça déjà, parce qu'il y a trop de problèmes dans la pastorale. Voilà pourquoi tant que la valeur et qu'on va restaurer, il n'y aura pas de pastoral. De tout ça, Nzambe atikala ko benga jamais en groupe. Nzamba benga motuye moko. Nzamba benga bato to mon exemple na kata jardin d'Éden et ça là qui couple mais tant Nzamba ye abenga ite ko couple Adam et Ève non abenga kaka Adam to mon open na kati ya Bible ya Nouveau Testament ndenza na zo benga kaka Saul c'est-à-dire et ça na mo communauté moko ba basala on a ba sentiment na bango mais lelo et permettre bango te na mutu aluka Nzambe na ndenge na ye donc ba yokani il y a des dossiers au ba ko bimisa il y a des dossiers au bango ba ko gérer parce que c'est une association de chefs coutumiers. C'est une association de chefs coutumiers. Ah, papa, c'est dit que ma caméra est pour engager Kakayo. Bon, là, il a engagé Kakanga parce que bon match so betama bato bachaka bango mingi na réserve ba observer makambo délai. Alors biso na lobi ngo bien so bobi bobundi sangai nous sommes encore 7000 réserves. Donc objectif est ça moko to restaurer ba valeur nyoso ezala qui perdu. Donc o nyoso a retouché a remona que ezama be par rapport au neto lobby, c'est normal so mutasa chef coutumier a olingatela toucher mais so baza conduit par le Saint-Esprit ba comprendre que le message zo passé eza pour intérêt na parce que biso to zwaka relève ya musalo bango basali ndambo to ignorer bango te mais au moins basali une partie ya musala na to mona même na Bible Nzambe tango Moïse a traversé batukara la mer rouge mission na ye esilaki alors bato almaki batu na nini na terre promise et ça qui sont Moïse. Mais le fait que bango pe baza ba chef coutumier, il y a beaucoup de gens dans cette église oh baza na don ba ko ça appelle ba leader mais le roi baza en face il y a ba chef coutumier moi ba bima ezate. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu est ça que même na kata église ba pasala ba 30 ans ba 60 ans nzamba ko susciter toujours bato ba ko ya pe ba restaurer ba valeur mieux c'est ça détruit parce que on ne peut pas faire les restaurations na ba pasteur akala non tout ça on a binoté pour bino dia bozaki na fondement boso bo bebi sango alors ce to yé bino boko la place wana ngo benga la vieux prophète mais na bengi bango te Bible obi baza ba vieux prophète to za même na mission ko consulter bino et l'autre côté Bible obi ba jeune serviteur tout na bino et l'autre côté pour te moi na Bible jeune serviteur tanga boya ki koto sa mongo na Nzambe akende ko luka vieux serviteur oh vieux serviteur akolinga toujours ko laksa yo rise o ko memayo na kati ya kufa et ba vieux serviteur na si bozo yo kapena po makambo na monia eza
makasi eza makasi na sima kuna ya kamera na si Eli ya Nzambe azolanda na makambo po nayebi te papa sikoyo eza na basali Nzambe mosusu biso toyambi pe na to na se tokoki kotanga kombo te totali pe na basiti mosusu baza ko encourager papa na biso Chatumba balobi ke asali mabe te ndenge eza mosala Nzambe mosusu na yambaki alobi ke bapesa ye verset oyo lobi ke moto akoki kobinda te kote wana kolobani. Bon, ye na landaki émission na ye d'abord bazaba na nyonso wana bazaba na oyo Chatumba bakomisi bango apôtre. Tu sais quelqu'un aza apôtre même pas libosa le na bango mais c'est parce que amateur avion a un apôtre a commis déjà apôtre. Na mukutu azui 39 coups de couteau azobe un apôtre. Na mukutu 39 coups de fouet amibe apôtre. Na mukutu nyoka suete pour acha le mot na moto amibe apôtre. Je crois que ce sont des révélations où j'ai pas vraiment beaucoup le temps ya ko développer mais comme wana ya komibe na apôtre aibi danger na moté. De deux, c'est déjà suspect dans Moutandengwana parce que il a honte, il a qu'à témoigner devant public que oh, a péché, mais il se dit apôtre. Bible, vous êtes ce que vos pères ont été. Donc, on a papa na bango déjà Zandengwana, Chatumba, au moment bango bana bakozala ndengenini. C'est-à-dire, suspect déjà les alim. Le rôle à Luka qui verset biblique. Là, on a reçu une qualité, nous sommes en tant qu'apôtre, na regretta qui mingi, et puis, na soit qui motivation, il y a que ça la liboso émission oyo, j'ai demandé à Dieu, est-ce que pourquoi cet homme a ça qu'on appelé apôtre au moment où Aza même pas le courage ya koloba na publiquement que ça c'est un péché, Azo luka verset biblique. Bien aimé, ceux qui déjà au moni moto, a commis qu'on localise la qui s'en là et comment il y a parce que nous sommes dans parce que la Bible dit c'est l'esprit qui est en nous de reconvaincre que nous avons péché. Donc nous le moline ça va quitter la kola que Chatumba péché c'est que na quatre na opésaté. C'est qu'il y a encore danger. Moi je t'ai trouvé trop suspect. Na mona ba image na mususu. Déjà mutu Azo qui est retraite na 14 filles à des garçons. Donc, ceux qui retraite féminin, déjà, tu présentes déjà un danger. Alors, arrête de passer la public pour le bakeba le verset. N'a qui n'a reçoit tant et belé pour naïo. Oh, il a qui verset, n'a le verset. Mon frère, mais il a verset, mon frère, n'a tant à expliquer. Tant dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Bible le Bible. Mieux vaut toyoka conseil. Réprimande ya sage que toyoka leçon des insensés. C'est-à-dire au moins que petit siko biso musala to expliquer réprimande ya sage ezanini et puis son ya insensé ezanini parce que ceux qui n'ont yebi insensé te oyeba son na yete. Donc quand tu auras le temps nous allons te faire expliquer que makamwa musique wana ezamabe. Ceux déjà Bible zo ba son wana ezamabe, je ne crois pas danse na ngonde et roza malamu. Bible benga ngoza ba danse na ba son ba insensé parce que ba geste wana to moni be père spirituel no Chatumba le kaki azobi na mukongo akusi yakoba azobi na eloko yo po comparer que za musique ba insensé tala ba geste o ba sala na ba danse wana ba maboko na bango ezalaka dirigé par wapi ya wana moni même le dictionnaire veut savoir que insensé aza moto yo azoyoba azosala ba geste oyo biso bato tozala ba logique to ba cartésien tozo comprendre ba geste na été nando la bengi un insensé aza liboma. Donc c'est-à-dire tu ne peux pas danser les danses de fou. Mais papa la société va y a bandeko bina mena kati na yezala ki mukamususu azalaki animé na molimo musantu. Moi je crois peut-être ceux qui battent mutalibo mamora bandaroyemba Chatumba robina te. Donc, wana no c'est ablo comment mutazo se défendre. Yanga baki mon frère, arrête de te défendre. Kende ko luka miséricorde en zamba. Moni ke lelo topesi ba nza mususu na ndako place bazali, ke na ba prière na bango, ba baksarta 1 minute, ba se na miséricorde pas parce que makambo yo sakana ngo, obandi ko sakana ngo depuis kala, oyebi ndenge ko sukate. Yeba to komi na moment où nzamba ko permettre souté à compromettre na bateau yo ba renverser ba valeur. Alors faites attention na vie na yo à part la repentance. Mais ce qui va apparaître toujours dans nos sabbats pour dire que nous avons une mission. En tout cas, mon frère, tant Esaïe, au Tikali Kaka, au Lukelungi Nzambe. Tant Esaïe, au Tikali Kaka, au Lukelungi Nzambe, papa, tu comme chité, tu comme Nasuka, mais habiter sur le premier côté, c'est parce que il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs où baza ko bois que les fleurs, ba pasteur belé, tu côté ngata musu ba kombo te ba lu ba kasali mabete, bon na habiter conseil ni côté ça, ba pasteur ou bazo benga ba pasteur mais bazo soutenir mabe. Bon, Bible lobby pour na batande ngwana, ils ont vraiment problème parce que l'air est grave.
tous en temps où Jésus revient bientôt. Tout discerner les temps tous en ango. Alors passer le temps dans groupe à bateau bazo bois qui ba fleur et zakara bateau yo baza toujours na même camp. Biso objectif na biso ezali to kipe bangote to ko prêcher sur bangote biso to ya kaka ko bongisa ba valeur wana dans notre regard et ça sur bangote. Alors on a monde qui a passer temps na ye na ba pasteur bazo bois qui ba fleur ba yebani bango na bango ndenge bazo bois qui na ba fleur. Biso zaka la mission ya ko restaurer ba valeur bango ba bébisi. Biso tozaka na mission ya koyeba ko restaurer ba valeur au bango ba bébisi soki pena ko tinda message moko clé na ye moko papa na bango Tchatumba charismatique parce qu'il y a le baralinga kombo na yo wana mingi soki pena ba benga yango te na mosi na yo ka pena bien et le remi ko yo ça papa na biso o ya ko retenir tango to le mission pena ebika ko répliquer. Bon, et le problème sous et mimi bango na ba erreur mingi wana ezali ba kombo wana nde pesi bango mutu makasi mingi. Mutu moko te alala na butu nzamba bengi bishop Lamuka. Eza biloko moko ba gloire moko ya pamba. Vous savez Moïse azalaki très sage. Moïse nzamba zo bane Moïse prend ton peuple. Mais Moïse azo bana nzambe non c'est ton peuple. C'est-à-dire c'est quelque part batu ba comprendre ki te langage ya nzambe. Donc elo kanga la opesa ye azwa conscience aluka elongi na nzambe. Be mission yazo sala eza na mission divinité yango kutune to créer lisusu kanda na nzambe. Nzamba ko kopesa jamais mutu vision ya ndenge wana. Impossible. Soka sala ke mon ancien testament a osa obi na nouveau testament a sa ko pe côté. A l'accent place nini mutu sala ki mission yazo sala ya ko ebisa batu bakenda ka l'église. Ba pasteur baza ba collègue bango basala ki musala na tango na bango atika quand même communiser bango tina niveau parce que ezala ngo évangile te. Tout ce que nous allons demander mon frère passe à la télé, présente-nous le Christ et Dieu te bénira. Mais papa quelque part na ta émission ni monsieur le na suka lobi que yé azolo de la pasteur no en général te azolo de ni ba faux pasteur o ya yebi pour so ba chite mbala sima o le ka ba tanga na ba kombo na bango. Ba faux pasteur wana il y a Zanzambe te. Et puis il y a Zanatan, il y a ko juger bangote. Abimisana nous témoignage na ye na ndinga utaki na magique chini na suka to kana nous témoignage wana nde permettre siko biso to comprendre alingi koloba nini. Donc le problème de la pasteur et ça te nzamba lembi pour à s'en charger na batu na ye. Ta o yazo le ka otanga ba pasteur wana même yemo so azo nanda kuna ye azo ça la motiver en quoi? C'est pas l'œuvre de Dieu, il faut sentir que Salim Moussa Nzambe, bateau la na masomo, batiki masomo, mission yazo sala wana. Combien de personnes bazo bon wana? Au moins que azo décourager kaka bateau pour na makambo Nzambe. Donc mission est mission satanique. Donc voilà pourquoi tout dans la temps été à passer sur lui. En tout cas, s'il continue, il va récolter au nous azo semer. Amen, amen, amen. Dans Nzambe za loko examen papa na biso Freddy Poutou a pesi examen na papa na biso charismatique Tchatumba avant ya ko dévoiler dans le pasteur mususu yé moko banana ko buka délivrance na yé moko banana ko bimisa déjà qui est par rapport à qui magicien na zo ko kutuka et papa. Donc avant ya ko ba po bible c'est biso qui aveugle ya ko kumba aveugle ti. Donc moto c'est avant essayer la kumba aveugle c'est yé moko déjà luka déjà ndengeni ya ko réparer misunaye amona poye de nini parce ni azome mamoto sika nini bazo kende na moto tozana papa Freddy tozomba suna papa Freddy na promettre bino nous sommes bien 3w.tolonase TV ici à Tolonase nous rachetons le temps bien aimé car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt siège na biso ya Tolonase motu so tozana posa na biso na 249 boulevard de la Vieille allée 95 610 Erani sur on je pas papa la biso Carlos Kalamba visionnaire pour la chaîne au Tolonase Yesu Masia Aza Nzambe papa Freddy tozo continuer papa Freddy tozo na mosali monene ya Nzambe o ya tozo sa molimo et pas Nzambe papa olangi mais batu beli bazo benga mama Tolonase papa olangi ya kundami to papa olangi ya kundami te batu ba pression te pour te dire que peuple
ya nzambe nde mutu bakendaka ti na papa na bango esika ya dernière demeure na ye même soki papa olangi soit disant ndeti balobiki bakundi ye na félicide mais tomoni ata video moko to ozolakisa biso ata famille na ye ya pamba bakendeki kotika ye esika songolo opakala papa ezopesa mpenza double na mutu ya bana na nzambe okoki koyisa bana na nzambe nini. Bon, ngai elo kaka na oloba po na bana na nzambe ça devrait pas être un problème enterrement ya papa Olang. Mais le problème est s'opposer parce que la vision du combat spirituel est la sous-vision oyo biso to bandaki yango karaté tant to yaki to kutaki mama na kati ya vision na ezaki ndengo wana te. Lelo ils ont se posé problème parce que gouverneur a eu décision ba kokunda papa Olangi na kati ya nino ate. Moi je bénis beaucoup la décision du gouverneur parce que vision déjà est commis plus na ning ya ko adoration comme ba culte ya personnalité. Et j'ai passé par là, na yebindeni makambo e bandaki na ndeni berero nyoso koti culte ya personnalité est commis trop na niveau ya combat spirituel. Et là quand on rebat question na senga ki rendez-vous na maman Olangi, kolobaki na za posana solano banga ba pesanga jamais parce que tout autour na ye aza trop na ba hypocrite. J'ai connu la maman mais elle est entourée par des hypocrites. Voilà pourquoi mutu moko à côté de maté lelo pour na repesa maman Olangi conseil. Moi j'allais demander quelque chose dans maman Olangi. Maman ce qui est arrivé que mondimi moko akufeli papa na ye déjà matanga ebele bandimi bazaki na interdit ya okende kokunda ba papa na bango lelo papa Olangi c'est le plus sain oh soki lelo akufi batu nyonso fo basa matanga balela là on a discouvert pas mais ba papa ope ya bandimi ebele bazali pe ba papa lokola ka ba papa na bana bango so mondimi moko akufaki papa n'est à Koufi et que accueilli que c'est la maman parce que là-bas tout il faut leur demander maman c'est pas le Saint-Esprit maman il a remplacé le Saint-Esprit au niveau du combat spirituel ndé connu sikoyo so mon dimi moko a Koufi là qui papa na ye accueilli comme que maman Olangi naza lupangu na na ma campagne na lina kunda papa na lupangu je crois que maman ngoi c'est l'esprit de mort te rabinango mais lelo ko kunda papa Olangi wana est l'esprit de mort so ki kaka ba kundi papa Olangi na katia 17e mairie batu banda ko adorer temple wana banda ko adorer Tombona. Voilà pourquoi le gouverneur Azalaki, divinement averti par le Saint-Esprit, a fait sa ordre. Donc c'est ça tout ce que je veux dire, qu'à travers le papa Olangi, moi je demanderai à maman Olangi, Talasima, Zonga Moto. Parce que vision est sous le banda qui n'a moté. Ou embrasser Makambo Belé, ou les alliés contre la parole de Dieu. Ma retraite est comme appelant, et sa vision est ça qui est départé. Donc, l'IWA ya papa Olangi et permettre aux zonga li sous pas en Zambie o ya bandaki na wana bande na ba 93 94 et wana ezaki te ke makambu tout eza lié na mbongo lelo vision combat spirituel ataba te ibino libata ataba te ibino soso missionnaire wana ako revenir quand on appelle de fonds alors tout soit Nzambe aza lié na makambu mbongo te voilà pourquoi ba valeur on ezaki détruit voilà pourquoi nous avons la mission ya ko restaurer ngo donc moi pour moi Nzamba kuma malokola à côté na kati ya gouverneur et que bakunda papa Olangi te po batu babanda ko adorer temple nini tombo wana te en tout cas makambo za minene Nzamba zolokum papa siko papa Olangi akundami papa Olangi n'est pas encore enterré bazo là basa ba négociation pour permettre d'appeler sa bango accès bakunda papa Olangi parce que ça déterminé il faut bakunda papa Olangi déjà maman Obaki papa Olangi a élevé na rang ya ba pape mais ça m'étonnerait d'une manière spirituelle ce qui papa Olangi a élevé na rang ya ba pape et alors Jésus-Christ a élevé na rang nini donc ba kill ta personnalité on a ya onde BBC ba valeur nyonso oyo permettre que lelo biso to se mettre pour na ko restaurer ngo à travers la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, moi je sais que la Bible dit il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Nzamba zanzambe soto omi kitisa. Nasena makolo na Yesu Masiya akozala capable ya kotombo la biso ba nzambe to komi penza na suka na ebite na laki bino pour la deuxième fois. Ngai mama tolo na se mama Anne Kalamba na papa Eli ya nzambe tokoya. Na papa Freddy Poutou tokozomba lisusu. Que le Seigneur vous bénisse papa Freddy. Soko koyo bisapena bana ya 3w.tolonase quelque chose pour la chaîne papa. Priez ni rosa le banini. Bon, et là, quand on a vu ça, bazala mingi, batala mingi chaîne oyo, parce que la chaîne moko eko distrait bangote, européen ça bango toujours biloko bazala ngo posa, la nourriture du temps présent. Donc, ba s'abonner mingi, batala mingi, à chaque fois baza fatigué, baza dessus, ce baché, bakot nakata chaîne oyo, ba retrouver toujours quelque chose oyo et reconsoler mitema na bango.
Merci papa, que le Seigneur te bénisse aussi. Parce que nous avons na bana nyoso tokole sokotambo la biso. Nzambe azwa lokumu andima kikete ba kosangana lelo. Nzambe azwa lokumu ayeba kikokanga date ya lelo asangisi biso ka poto tombola kombo na ye na musika so na fandi na yo na visionnaire ya tolo na se ya tolo na se papa Kalambai mon mari. Je t'aime beaucoup par tous amis. Oyambi mbote pe bizuya maman Anne Kalambai. Na pesi mbote na Poudi Cyprien Poudi frère Mololo Zambe abattre la bête maman frère Aben Zambe abattre la maman bite Moudimba na moni maman Charlie Mali la maman Tona Sene komona susu ndeko Karim Kiata Nzambe abattre la ma belle-sœur maman Lissi Kalambai et maman Jeanne Kalambai na Belgique kole su apambola biso soki Nzambe asungi tozozo mala papa Freddy tokozo na bisusu bye bye à suivre merci Bana akoleba elema bonela Yesu azana bomoi tokolonga ndenge nini itumeza makase tokolonga ndenge nini elema bonela Yesu azana bomoi mbutu moye oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se utupe na moi olemba te mama telema bondela